partout dans le monde entier à travers Internet. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, de cette émission Internet. Moi, dans mon balou à Bendara Beauté, Beauté de la République, l'Ox et Longwe, Batouba Leli. Merci beaucoup, Nebonzo Nabiso, et surtout la chaîne YouTube Nabino, Vision Plus TV, chez Bella Dinganga, Maman Sociale, Bella Dinganga, continuez toujours, Kosala Moussala Oyo. Vraiment la patronne, mon boss, Bella Dinganga, continuez toujours Kosala Moussala et Kosala Malamu. Et puis merci beaucoup na moi na mobile sur ma caméra, balobi batona solo kabaleki trop et ça lengi petit frère no mo zo filmer yo gloire mbaya kombo ya koko na biso. Donc yé penaza koko bar na biso gloire mbaya simbi caméra en c'est la bino ba image mobile kitoko mobile tayo wapi et mobile mulubo ko lengi. Alors j'espère que gloire mbaya lelo to na bandal, j'espère que na simananga bozomo na prince Katavubu, to za nonwe na Chibangwana et surtout na siège désormais siège ya Jerry Kobetox BCC ya à part Mopandi Sango et na za rappel sur artiste à cinéma Pikachu restaurant terrasse salon VIP Mikachu plutôt non ba Pikachu restaurant terrasse et salon VIP Mikachu Mimi Kalombo. Merci beaucoup ma maman oyo a sololi kitoko vraiment à petit siège oyo. Alors batunyo soto bozo na biso, merci beaucoup de bozo continuer ko pesa nga confiance na musalo nazo sa elabino et lelo sujet na biso zali ni Nigeria Kobetox azaye mo côté na plateau azali na bandeko oyo ba ko accompagner sujet oyo et j'espère que temps on va annoncer déjà bango et ça la bino plaisir. Tozana Clarisse Plasma la sexy moninga ya Grace Mbizi la sexy oyo na publié déjà na Facebook déjà Mike Lokamba dit ah bon Jerry Kobetox c'est ça ne bongo vraiment merci beaucoup à Mike Lokamba vice-président de Bisoya à Jimelko malgré des missionnaires raison nga c'est ça la bien et Grace Mbizi merci beaucoup et puis nous allons de Komoro awa oyo à ça rappel pas mal de cinéma, pas mal marambo belé oyo déjà oyo nga représente on a biso awa na sujet oyo donc sujet les ali nini sujet les ali actualité musicale et puis surtout émission oyo na linga gloire mbaya la technique kuno boko menango masolo mikolo to boko menanga tout sauf rien to kolobela nyonso to kolobela nini to kolobela actualité musicale ba concert et betami et belé hérité watanabe avec ba concert na matadi ya longo mamoko buwe betana kin tala boulot o bazo sala maison mère ba concert maestro pas bugat ba concert Robino Mundi ba concert papa chéri ba concert mais na mystique a fourmi ponga na banga kantana na liwa orchestre pesa na day maestro pas bugat a perdre Jonathan Likompa oyo petit na biso moko boy mwana mobo ya muke vraiment tout ça na passe na mutema ba perdre ye yango pe débat auto kosoela ngo awawa na maison mère pe ba perdre danseur na bango Amisi oyo vraiment kufi na musala et aza vraiment héros a kufi na musala et puis na ninga mystique a fourmi pe la team de Wata ba muté pe ko za na matanga déjà ba interaki ndeko moko a travailler na direction na direction la team Wata ba ndeko na mibale ba chitaki na moto a kufi mibale. Donc to solo nini surtout et puis le rôle musu to solo nini le rôle les a tous sauf rien ba journaliste bazo soana ya basi bazo bunda bazo yo kanate et comme l'anniversaire ba soani na invité sur les ba base na bango mais le compte dans la Clarisse Plasma et puis to zana ndeko awa ya cinéma to so panza gloire ba ya fongola déjà o ba mona ba invité na ngana zana bango oyo to panza la bango nteke vraiment là j'ai dit bonjour à mon vieux Adrissa Motomètre Beba Zibeba JCK nous Real de Madrid d'Australie d'appel sur Mbote Bele merci beaucoup on a zoba Mbote Clarisse Plasma Mbote mingi Jerry Kobetox journaliste à Mounene artiste comédien à Mounene donc na ninga mukete oh boya mela javel la kufa quoi wana na maluba ya big mama mwasi ya batu tellement que ba femme ba patron ba zebelenga ce qu'on a mwasi ya mukonzi la femme d'autrui à lobi bongo oh Bon, siko yo boko miso moninga ya Grace Mbizi ndenge. Oh, Grace Mbizi la sexy mwasi kitoko, botama mwasi ya pembe o ala taka couper ya mukie, ba mona sina matama masoko bo excuse ngai po bibiso mbete le lindo me mango pe ya mo partout sur to siliki quoi. Grace Mbizi la sexy umela yonde patronne.
ngam na lobby yango po to tambola makolo biso so ana kin to zo ba taxi express so louer mutuka mutu après lobby keza mutuka na mais ngana yebi ke zo mutuka parce que petite sœur na prêt-à-color moi si ya mundele petite sœur a côté nga mindele na famille bozala na bolera bomela na kuna na Panama donc ya kama ute sana ute quoi. Merci beaucoup Clarisse Plasma, la sexy, moninga ya Grace Mbizi la sexy, on a fait sa moté. Naza pena ndeko nanga awa boni. Kimia papa la sepeli format. Bana bato no so ba Hollanda yo lem su muto a rejoindre biso lelo ateli peka lelo. Nga ko mona nga Jerry Kobetox D57 bato ba komisa na benga ba bengo nani. Bon, bandeko bazolanda nga la poto partout monde entier, kombo nanga Stario, wana za kombo nanga ya boulot. Kombo ya famille pezali. Ouais, kombo ya famille zali die mbwinga kombo nanga ya ngwana ya kombo nanga sena sepelaka trop ko benga nga Stario po esala nga bien. Alors merci beaucoup Stario, j'espère que tu vas continuer toujours na sujet mais si la banane na Clarisse Plasma tu vas le bela tout sauf rien pena tu vas le bela pena tout sauf rien lelo maison mère bana matang va perdre mutu akufi na boulot lelo pe na kini komi kolobama 7 jours de la semaine yango nde makambu yango nde saliboy et tant que mopanzi sango ozo juger yango ndenge nini Jerry Kobetox yo ni belenge na tana ba nyawe banenga ba pasteur na ba église pasteur na akufela mwana te parce que wera akufeli mutu na bon ça n'a rien à voir na 7 jours de la semaine pour 7 jours de la semaine les autres frapper balancer fuenge soki nini wana ndenge zo yemba bandengo wana donc ça n'a rien à voir na kokufa ya mutu wana donc eza tana sens et bon bato na solo ko bazolo bake ya wera yangi ya Mali dans vie de la forêt papa ya ba américaine oyo ogboti bana ya malongo tant que en classe à l'étranger doit défendre couleur na biso ba congolais donc o kangalo beloko wana ndimo tenir rigueur mo ya makasi vraiment ba sanso que aussi là Clarisse Plasma yo zo tinda bena vient vraiment à tenir rigueur makasi batu musu ba luka rojiser ba comme na ndenge na bango non wera son c'est une icône na mboka na biso wera son asali makambo minene na mboka oyo peut-être ta musu yango mona aboti lelo aboti la biso wata moto na tembele chanteur de doute abimi na libuma ya wera donc toto biloko bongo na kolinga mutasaka na wera te po wera sale belé na mboka oyo eza wera za kofi za papa wemba bani mate balinga te ba ya ko honorer wera soki akufi nde ba koma lelo papa wemba ça qui bien mais ça na musu pe na de vivant ya papa wemba académie au papa wemba le marquis de maison mère panzana au papa wemba Alain pe la longo nini pas JPCBG o nani kofi na pesi papa wemba mtakabel ba me kofi mtapesi ba instrument se répéter dans ma campagne et ça normal te ba respecter wera lo ngala lo bakaki ba respecter wera ADT ya kimpui donc soko yo ki bato ba makambo na bi ngale to betaka so yo ki bato ba makambo na yebsa ji à tenir pena rigueur makasi pour journalisme on a été sur ça la ngonde na mutu ya wera poto zo succès. Oh oui. Maman na ngama bébé Clarisse Plasma nazo zongela yo Stario siko yo par rapport ya Clarisse Plasma ninga lobby ozape muto sala cinéma ozaka pe na ba musicien ndenge bato na solo ka bato na songi bazoloba que maison mère yo zo jango ndenge ni alors ça m'étonne parce que koyoka biloba lobande zoloba on se comprend donc na habité chose culture la biso congolaise na habité vraiment donc comme chose la c'est comme chose n'importe chose là moyo kufe les até donc moyo beli ces até ende so landi beneti ndende la biso fabrication nante mo rabeta donc alors que non comme c'est ce qui a donc yende ngazala moyo kufe les até donc moyo beli ça et até alors il rien à voir que non na succès na makamna na makamza liwa donc ça on liwa non oui ça liwa normal alors bato bazotika biloba lo baba tikelo ko wana ozo comprendre alors le lope c'est comme une bango peut-être ba ko c'est pas on peut pas faire peut ba ko ndimango te hein et ça rien à voir na makambo 7 jours de la semaine na makambo liwe ça nango liwe ya kana tout à fait normal. Voilà, ezali weya kanango j'espère que wana bandeko nanga concert nanga Clarisse Plasma lobby ezali weya kanango Stario pe mopanzi sango etangi artiste ya cinéma pour na pexer no benga maboke alobi ezali wa alors à part ba musicien pe na pengle lo moko grand réalisateur ya RTNCP atiki biso au moment tozoloba oyo atiki biso to annoncer asala musala kasi comme on est confus et bon kiminga plutôt d'habitude papa et maso kwa wana bango ndubaza na kombo ya vie na biso na po biso to na chaque kongo ba artiste comédien et puis chaque kongo ba tunyo surtout mopandise donc réalisateur à RTNCP atiki biso alors Clarisse Plasma nazo ngalisuna yo
na Fabregas B à perdre Jonathan Likompa. Balobi cursus l'album du groupe et l'autre bat. Jerry Kobeto c'est soulever le connaît Jonathan Likompa. Jonathan Likompa naoka yi passe moko ti chiko na oyoka passe parce que aza mutu moko boye na mona ya remonda na TVT mais aza mutu ngana solo na yeboye aza mi na ngala Facebook aza mi na ngala na solo na WhatsApp to za ngili kuna programme photo ça l'émission mais to solo ça l'émission côté à ma grande surprise na zoka lobby que Jonathan Sigibiso il paraît-il la zaiko bela ce qui opération parce que opération mais eza passe eza pasi pe na conseil na ba journaliste o abiloba loba Fabregas ça loba ka linga biso ba internet no fona loba atomboka ki makasi atomboka makasi wala ko Jonathan Kufi te siko pour le moment déjà Jonathan Kufi boye yo moto mesala biloba loba bando na monde net na presse en ligne nanu au titre ya o eza soloté nano tout comme de question émission bandabane bandeti sur ça ma polémique té boyo vina za polémique sans polémique dans l'émission on ne peut pas taper vraiment ba mtaliboma ngana ya signaler wala nani wala liboma mo de la presse ya bula mama sala resala ke bien mais bata poto ba serveur monteur ya poto batilora ba trésor bilo malakata Montréal gouvernement Barça mobimba Pascal Kalema Julien Mananga ba bengi nga vraiment appel vidéo babi Caris Plasma yebisa mo mobile na ba émission na sala reza trop salité en plus biso to éduquer ba na biso so batala biloko oyo zo utala libanda na mboka na biso za po ba yeba lingala po la mbile ko ko ya bona sinele petit mo likamona lingala a comprendre on te permettre batala biloko libanda anglais belé lingala la biso pe belé mais ya teke yesa tela so biloko na tsaka la ba sepela na yeki oh mama la yango na zo sabino bato na soloka bozonga bato na soloka bozonga bato yango na isi mabela dinganga oyi Vision Plus TV akufa na tika biso okufi olongwe obeli opemi donc masolo ezaka bongo alors Jonathan Likompa bati trop jeune bozolo bani na orchestre famille eza mpasi esalinga mpasi tana nokisangona vraiment esalinga mpasi parce que nayebi ye nayebi oyo azali aza compagnateur ya monene ya groupe ya Fabregas donc nazomonake omoni eza na bato mosusu papa na ngai donc azolinga azwa succès na kombo ya motu moko ekripa donc azolinga atalama akoma soki na ndenge na kombo na nsima ya kombo ya motu non ce n'est pas ça ça le loko na ndenge sengeli alors lobela makambo bango pe baolo papa malem supeza eza na ndenge na bato baolo belana pe non papa on obi te chiche donc ata to lobby o to ndeli me muta ye beza ye moko ayebi makambo ndenge alors biso to banga panda ba donc on donne que mission na makambo ndenge normal pesa sango ndenge zale et puis nous les funa ni classe place ma auto bango moninga grâce mise à vie keba Fabregas a tombé déjà ma chroniqueur il y a internet. Alors ce va tomber que non les apports na batu so ça na musana ninge singi te chef Fabregas. Ozo comprendre. Yondo za boza molobe. Olobaka sango ninge ke ezako so faire comprendre pas. Alors batu so pas quoi tikindo. Ko ba boma misela bani. Alors ba ba tikino ba misi ba sala bango, ba ba vina bango. Ba ko tikindo kidini wala. Maintenant ba pan donc Fabregas a suite décision wana. Et vous taki na tina. Parce que bazolo ba makambo za na tina te parce que bazolo ba les contraire makambo. Il est comme ça ndenge musumo ba ke ba tiango ba pipla ba monga ba tondolo ba nini ba matungulu po ba lesa ba filoko za na mo vérité. Voilà. Vous comprenez. Alors on va se plaindre en côté. Voilà, merci beaucoup. J'espère que tozo kele kitoko. To kele kitoko, j'espère que ça la mama dongo ma motema ya fio tingo moto wana na ki plaisir depuis Suède malgré ya kabike chinanga ya fio. Ça nga mabe. Et puis na bossa nité na pesi moté à maman chérie Aniba Peledi et tonton Arsène et puis Pretacolor ma finzei. Na pesi mo moté bilebo za les famille Kamiende Mobimba. Flore Kamiende, famille Kamiende Moma na pesi mo moté Kamiende ba Kamiende yo azo mundela bino et puis famille ba yango azo mundela bino ba star na bino. Oyo balakisa mutakala te na internet, oyo basala ba désert te na internet, mais bazo bundaka na makasi nkolo. Alors Clarisse Plasma, tozonga sikoyo, la team de Wata, malgré ça ba musicien te eza bana ya moko ya ba directeur na kati la team de Wata ba baluki na moto ba gaye wana kutu na biso bana ya partout ba lobeli yango vraiment Wata ne makamu et puis nanga générique auto bi masikoyo ezo senga mwa tswaka. Jerry Kobeto tu n'es comme ça. Bon, et comme ça, on va trop parce que héritier a triple star. C'est normal, héritier a Ngungi Nanda, Cédric Ngunga, Koufi, Ngungi, Babomi Ngungi.
faut pas accuser héritier parce que héritier ça mutumé na musicien munene les seuls musiciens oyo a beta ba concert ayati na bangola sans album. Voilà, ça n'engage que moi. Oh, mon dieu, on a le bimba la team, on a vu mon héritier, mon dieu mabé, Abuka Sani, Atumba Valise Bilamba, na Royate. Na Royate, na Olia Soukuna Tena Kondo. Mais na que Pascal Kalema, ça pour Montréal, il y a ma bogo, na pour gouvernement par ça, ça toujours les colos, battant dans la car à danser. Donc, bah, infinitif, bah, vogue, bah, nini, et ça, dans ma tadi, calamité, je me suis écrit, ah. Des gars, donc yo maintenant so boinga ipona héritier ngana okinu wa wata ko fite la victoire ya ngami nerva naturel militaire yo sikondo vana ndako no bongo so disa so za combattant okenda poto au sambrier papa ki vote papa ba so bi ba dire sa cher vie ezo simba souté à l'époque yo héritier ne so beti musique na poto ndelingo ba kaza na mawa ya bato ba kufa na benité. Héritier triple star, c'est voilà star n'a préféré. On a watté dans le marché même. Ah, star n'a préféré, on a chroniqué aux autres ça vraiment. Les problèmes, tout le monde a chroniqué, si ça peut attacher des presse, ça va te belé. Bon, ce qu'on a sur la soutenir Watt, ça m'a bien. Na cause na mpiaka na fait na qui DDD na qui j'aime mon mari attends ça na problème na mbali na ya ngope classe place bazo koma ba domestique ba musicien pone que solo bolinga héritier makasi mo na bopé ba monyo pe na kurudi mboko mino osogole ba ketch osogole bilamba mais so na sogole héritier ketch c'est ça problème c'est pas so na sogole wata moto na temba ça mtambo so na sogole ketch après c'est moi ketch na ngape so ketch ya mutuka au moins que na juste la so na yoki soni ya batu wana ngana sogole ketch ba woni ke ba lo sofio boso na sopana ngasi na sopana kala ngasi na sopana kala na sopana ba combien ngai gloire ba yo so mona ba ba yo rite ngalula petit na ngai la cadette de la presse la patronne azota na ba j'ai commenté na ba tselo moko boye ngana pekisi bino et donc la forme d'autrui moi ça libala na pekisa bino na pekisa no ba biloko na boya oso ba tio caméra liboso o va nora ba musicien na ba musicien na biso ba congolais na ba congolaise il faut biso de ba toyer pour relaxer valeur na bango libanda et pas camerounais comprendre que héritier ça grand et fabriquer ça grand ou un grand star de la rara ko rebeta concert na mboka mo be mindele mais ba obina balancer mama balançoire mindela yeba ne kuté que so azobina nini mais azobina kaka oh lundi oh mardi oh abina mo kwa oh relation na ça grand biso ba to sala ke ba mission na biso ba za bito to be so ba répression mo kwa so muta kufe ça problème et c'est comme d'aller à l'andi avec les soki mutu ya bureau na ye akele bana baleki ya mutu ya bureau héritier botami na faille munene mais moi biso bakasa ine to bota papa kuta ko bota 10 papa leki boti 14 so kuna boti 12 so lingali ya kolia so ata bangungenda kuna epo héritier na sababu za banda kuna ebela sa bilamba na ya sa baketch ne bele c'est ça lingali ya olene ka baketch. Merci beaucoup là na moni maman dans la team de Wata Masananga Cédric Mbungu meilleur chanteur et puis Diego Milito en tout cas déjà tout ça la rande to lobaki Diego Milito naza suna bless tout la mondele batna belé kuna moni chéri comme ça na batu pe na la team de Wata omoni bazaki belé et puis musicien na ngai waza soka so yemba Olivera dans sa musique on est ensemble alors tout le monde dit comme la team de Wata par rapport à Clarisse Place voyons le vidéo bon en tout cas voilà pour nanga vraiment eza oba bazoloba eza vraiment balobi et bon pourquoi peka ba oloba ko kaka bino pe ba misusu alors bazoloba oya moli keno ozana batu misusu bafande azobule eza batu misusu bena bule keno nde naza boye nasala nini pour la bendala comprendre wa mutu obundo zane za mutu sipa ko mema sango na mabe quelque part pena ninga pesi sango mabe wala ba pesi ko mala ya bule ka sebu sala mala alors nzoka ndazo boma alors ta mutu na ko yeba vérité ozo ko pour moi kene bo mimba la moko ozo mon so moni keno masola vérité to simba soudé ya na ngai ndeko na ngai lukata ko comme ça ta louf marqué ba kambo changer batika chronique batika makambo lukuta présenté et ça liwa akufeli comme si madame Astava ko fela té et chroniqueuse na ta tselboé voilà alors lo baboy et ça na mutu mususu ozalaka na soda ozalaka na maçon ozalaka na soki pe commerçant olongwe na maman action
wana nani wana yemaka miyebi ti atala biso boye po azwaka ne devoir soki kaka amoni ka émission mo na youtube amoni elonge place mezali ayebaka ke oyo fo ezala sa bombarde ngai donc fo atanga oblige ata tikala na mbongo ya osomba cigarette na lotoko mais aolinga sakrifie yango asomba kredi active mekana batala ngai en tout cas chronique vraiment ranki eza makasi c'est là ce que kota na sujet na baki na bino na tokolobela yango ba chroniqueuse bazobunda bango na bango dernièrement awa nga natanga nanga bakombo na bango nanga bato te Rafine Tumba wetu mwana moluba na comment on appelle Karim Mokonzi ezaki kita awa leke chupe ezaki kita na Gloire Olangi kala mingi te pe awa na 8 décembre musika te na pembeni awa kaka oyo nabengaka mutu na nga pena ya kati to pena ndima Jerry Cometox star na biso nyonso ntango toya ntango nga Jerry na ya c'est Matika Songo wetu auti kobetela nga mutu moko on otanga pe komone te auto betela nga ye kala mingi te awa sikoyo classe matolo bana mbu pourquoi bituma na nyonso SNC tezopesa posa la femme d'autrui alinga loba moto na tembe Master Grace Mbizi la sexy patronne na biso nyonso oui nga ndimi yango atanga na yo osomba Vogue lobby mais Grace Mbizi a déjà véhiculé à ndako na poto po petite sœur nanga na obeta sete petite sœur nanga preta color moi c'est munele ali na ndako Grace Mbizi ya na ndako ayebelo ko no voilà ina loba soyo otendeti l'autre là ndenge ngene na fête à l'autre là bayebani bizoba na bango ndeti biso ba femme d'autrui basi ya mwasi ya mutu nakata basali je tozala te na oloba wana kutu na tina na mpona kopiango gaz na loba so ya Matika Songo wetu Matika Songo félicitations Mohamed Ali la biso de la presse en ligne Matika Songo mais oui c'est mon frère il est kassayen moi aussi je suis kassayen non côté était pour Matika Songo bravo voilà ko benga ngai nde na yana ya ko bakisa na sebene loko sala bo basala gaffe moko boye ba ko pesa ngambo na ngate ti lelo $500 ya wape mela bango caméra na mena bango caméra na ndeni ninga na bandi bosa caméra na lobby ba mabo ba li ba maka ine ba ko pesa ngambo na ngate na ciné ba famille na ngana ciné ba connaissance na libanda mboka papi kele ko futa ngambo na ngate pour la tanga ko na esko ke na ngate pour ngane la ba na coopérer na bat na Londres ba to mi pesa la bien ke hôtel ba José de Bruxelles commandant Aimé Salo ba Jano Kano ba Pierre Kano ta ba tamine ba na poto ya tongo ba Jano Kano ba ba jibe ba Jano Kano nde ba coopérer na place ba bilo ba ba lo ba to mi kilo ba ngoti donc yango na lo ba papi kele ko futa ngambo ngate yango na mifuta parce que là on met la mifuta ça na c'est mbongo na ya mbongo na ngoko on va futa mbongo na ngeze belé là on a moins à moins cher siko mbongo na ça ninga na bine Matika Songo bravo na sepe no mingi ami beki bidela tango bana ba sa makelele fona ya wana discipline dede fait de discipline Matika Songo wetu machi ya mumeni mon grand frère Chéri en tout cas bravo liso bravo peka Fangola ndasuna mwana na mtwa mukiasa ki pembeni na zocha makelele tika tondeye yene ba so fo beto ko tieti na kata terrasse osala ibieste la ka Songo mwasi na biso moko ta bakangi Matika Songo ta komi wana debi go bisa pongo nzambe indi tika pena sona na propos na zonga na Clarisse Plasma yo pe oza artiste à cinéma on vivra pena ba chroniqueur on a ba chroniqueur internet ozo juger ndenge ni ko soa ko bunda ko pinga yo to juger on alors on va voir que là pour moi mboka eza mabembe eza mboka eza lipa alors ezala ba ranking moko la carte petit comme les terres au bunda ngabo ko eso lekela ata bino pe batama boke ranking nango ezala me ba boke lango ba chroniqueur mimi mabe eke de bisika bikauti boke oyambi yango na kombo ya trouble oyambi minimo mabe ya bunda bon j'ai comme to sur du monde parce que yo intégrer monde au liboso na ngai on est monde ya chronique et attends ça qu'un politique faut comme impoli moi so c'est politique tali so ba tumule boko tika no jamais eza ba ko tumbola mususu boye papa na nga kufane kala ba kunda personnel yo so ba moko boye oza même bataille ya chefi ya mwana na biso ya sukate on a limite oza diplôme d'état ozo se permettre finir na place mais matata na yo papa wa na singa na ba kokola na ba kunda ba na mona te ba na sukakenda na ba na o ba za na makuku na famille na mabota mte ko singa ba na nga ngide ko se loko sa maman na nga India wa to bien mission eza tout sauf rien to lobela tout to banena mission
musique est-ce qu'on a rankine donc na so bande koloba parce que yo chercher nini batika so babundaki na l'autre là ngata ka kombo lebe alors quant à moi ya vraiment j'ai compétence sur ngala bitumba na ka koya okoka ngotie abanga na azobanga na mona zo c'est réservé à koloba oya poso banga na so na place ka ba bundisi yo non dans la caractère tu comprends non dans la caractère on comprend la vérité après balobi monde na biso ya médé za monde à face vous comprendre on comprend ça esprit oui bitumba muso mo kata mo ça bitumba na obete le skirt ntsute kalelo oh on a sous moyen ya ko donc ça yo ça matika so ko ngobunda na ngela kata bana lelo oh ko na tiata mo elonga on to mona bande ko biso biso ba ngama bitumba makata makasi o mo mo cicatrice mo bulelo siko za na classe place manano ba pepino pe ba mususu lele comme Clarisse place mazana ranki na mutu azui caméra ke beta muninga na caméra pona nini bongo maintenant ya finga ngai ndeti o ngana olobela na pona kotanga kombola te na fula ya dido gabana grande dame na kata Londres ayebelo ko na oloba nga ko fule te ndeti ngane na lukaka ye afinga ngana émission le kana TV na chaîne na TV awa bon ngaso la bina longo se musana bana na ko linga patron na ye ona be tele musana ba ina oso ba mo konzi esa nini mo konzi abi ngana mo sa TV alukutela ngana TV to lingane na TV faut supporter pa TV bien oui o ane parce que place mandem do loba ah ya sa mobali ya Clarisse Mulanga mbaye parce que place mandem da vandi awa la se moninga ya grâce mise do loba ngana lobi ke batika so masaki bien saki bien ko beta pe moninga na caméra oui ko beta moninga na caméra sa kitoko makasi teti ngane na lukaka ye soto kutene place moko ko il faut na bisa if d'or to gloire mbaya soit monter na futa ta 10 000 francs yaka pona suye bo era na ozade na kangie bonelamba to c'est la gloire mbaya to if d'or ni bango ba oya ba caméra na ngeso ya na kati forme to bangi bitu oh siko bozo wela nini eza ba job poto ba kisi bokomo simba oteli kasa na lolemo mwasa poto benga ya tinelo $2000 to job poto eza nini Jerry compétence. Botama muluba pembe aloba na lolemo loka plasma be moi c'est pembe ya mipende sans doute. Est-ce que ngava na ko kota mbali ndaka nganga ka mbala linganga. Ah, na boy vous ebele ko na ningi bango soute na boy pour la femme de plus moi ça pour bali non. Na ko kota ndaka nganga te pour na presse en ligne bolo bilo be na ko moi c'est ndako. Na tika ngo na tika chaîne na ngapa na patron ya dessin c'est tout bango. Moi mkena bangenge na yebo. Longwa kule ngo sala ya yo. Mais normal. Mobile nga lobi non moi c'est nga ko ça il a rabattu mo parce que ba reconnaître musana o ba pesa musana valeur que zala wana. Mais ba tos eza sina publier comme ça ba ça la mina na Facebook ba mona ba matos ba caméra ya mystique. Et le kine loko na bango na ko benga bango te ba yo zongo pe ya ofele. Mais na opia bango te pe ba zo teti. Voilà. Franck Larios to c'est lokaka Tourakin après Boma et ça la bien ça c'est Jerry Compétox de cette mutabanga nzala na diwa na banga na ngate na mwana ozali na idée mo ngana yo loba wana la nga ko ba di ba munyo so so ba trouble la bitu o biso ko landela de près et lo mo rosa mo pila la sas peut-être ba holela basi nami ba ya ko ndeka de ba holela mais c'est ça on a pas point ce qu'on a sur la place yo pe mususu les Kardashian ba bimi les léopards ba bimi yo pe iparete na ndenga pour mo créer et kiri mochodo de la presse on ça la biso oui mochodo de la presse baza ba koko ya Grâce Misi parce que ngana za moi la Grâce Misi les mochodo de la presse baza ba koko ya Grâce Misi wana bae oyo bazo saka na Grâce Misi ba fille baza nga chance basokola main bibembe oyo ba aussi la kala mingi te to pesi ba nga 2 mois ba aussi la kala mingi te Grâce Misi a frappé toujours na pesi mami ndondo mbote mami ndondo na nga moko ma Solange na nga moko ya mutema yango yana créé eloko wana les motionnaires de la presse faut finga rabaki mais oui ça mais il y a une définition ya presse en ligne te na te ba kisha sa ndoko finga mute pour peut-être patron ya chaîne on s'est pélaté mais ngai siko ngai patron ya dessin c'est tout ba nga mwana ngata fingi mu so lingi ya lukanga po ngala ka makasi na unda ko so na yango kutu po na jamais ba betanga si on les motionnaires de la presse wano tambola pe wano sala pe émission à tout mon livre oui biso sikoyo na on me bango na lire moko boye na on na lire moko boye donc tumbola te mais soko tumboli faut pika bon ngande na zambo na luko na ndako na 6h quand on zo la 6h moins 5 donc
babandi bitu nga na ofinga te mais so ofingi mwana ngai koko na bango grâce à intervenir ya na bango ndoko na bango Mike Lokamba koloba akobunda Matika Songo ndoko na bango le violent à Mohamed Ali ya famille akobunda donc komeka kutu te quoi komeka te voilà tokomi na suka tokomi ochite napesa bango parole na bango ya bokabo une émission j'espère que nabaki émission oyo babi aza wana zo assister chef ya groupe mboka ya po Firenze babi mobala mokuse alekita banabu donc tosana ye wana elongo et puis mwana na ngai mwana suka on essaie bino désormais à côté avec presse à nous présenter notre émission Chris Fundu moi mowe na ebine ni baba cité la cité tant va émission de déranger nga été alors j'espère que tokomo cité nga on peut ça conseil na makambo nyonso tolobi awa botika mochodo de la presse nga pe na soutenir bango mais ba ozani ma tout moli makasi et puis bitumba makasi pour makambo so senga bongo nazaki na Matika Songo na sona kino na bi ngata on a écrit chronique on écrit bango na sur succès les seuls chroniqueurs ba pesa clé côté la mutu ke komi ya yo Matika Songo les seuls chroniqueurs ba pesa swanda kuna commune ya bien Matika Songo biso tout ozali na sima na yo mais oyamba ngai sans orgueil lo ba toro mususu wana o ba kena so la bango soki wapi sona ba bene soki pe wapi Mike Lokamba zalaka yo za nga leke chu ça peut mutu na nglo la ni kutu ba yana nga abenga yana nga nanga so la ba tunye so tunye so tumoli gloire maya zali pinga mon ami ne ba beta ko fe pinne ne ba kima alors que placement to conclure na chaîne na biso Vision Plus TV appelle à Dinganga un mot pour appeler à Dinganga la grande dame chérie elle a rayo mais puis que ba tebele ba mabe mingi pour na kombo na yo mais nga place na yebi na mabe wana te quoi nga na considérer que le roi mwana moya bébé au toko ta balobi wana cerveau ça fraîche et puis nisum tebela Dinganga pour na lobi de la bakité j'ai comme toxique yo bo coopérer na ye nebi que Vision Plus toujours likolo kaka na gouvernement Barça hein na kata Montréal les alikolo mais c'est kanu JC kanu les mystérieux hein na kata Australie JC kanu yana ngamoko les dégâts yo yebi la pesi mbote na ngana vie na ngai denzola na kati ya Paris aza na ville moko na France na ville moko na Nantes la pesi mbote ye pena na bien dernier souffle ya plasma so na yebisi ga lelo lobe yebisi nga leka na voilà gloire mazo sanga sinto ke na chité na moni susu j'espère que basili na bango na ko pesa Pascal Kalema mbote mobosa ni bébé Kenzo mobosa ni mutu moko Clarisse Plasma nani wana Fanny Tumbuka l'intouchable le maréchal wana personne na bois qui était moi c'est mon candidat là moi c'est na biso moi c'est ba comédien la version mbote belé maman cessé mumela na ngombo na ngwende na yo Fanny Tumbuka le maréchal moi c'est ba ya broli tout c'est vrai yango yo bango te yo natangi ba mobali na yo broli tout c'est mobali ba ta Fanny Tumbuka le maréchal oh ma famille va aussi la famille ni asi merci beaucoup Clarisse Plasma tozonga na ndeko na biso Stario on va intervenir dans l'émission bambote na yo na batu nini pour toto chité déjà gloire mbaya gloire mbaya ça va si ok merci beaucoup vraiment liloba yanga ya suka eza bila que non biloba tu bo mesala ko panza maloba ya mabe ya bo soigner bo lukande na koyeba ndina ko kumbela masolo soko zo kokati ya botika makambo ezebele ya ko sala na vie hein bato ka vraiment na pesi masala ngambote Flori Chubek na États-Unis babi mikolo yo azala Canada Jonani Flori Chubek balobi ala taka couleur moko ti likolo apesi na mutuka couleur a sapato en tout cas la pesi mbote la pesi Mireille Lukusa mbote balobi na kati Amérique balobi yumela mama na omilu kusala kata kini awa balobi vraiment utaka Afrique azolinga zonga masolo akokuta la bino vraiment j'ai d'abord na poto nyonso bana Londres à Paris bino nyonso la 5 minutes boke la tinebe ba mbote la bino. Voilà, merci beaucoup. J'espère qu'il y en a des annoncés dans la gloire mbaya. Merci beaucoup de battre sur Bolanda biso. Ça c'est Géry Compétox. Bimaka no déjà bimaka no botika ngamo na plateau. Ba kite tika no ville. Ça c'est Géry Compétox. C'est toi Monique Ndese. Ngana mesa no senga pardon. Na senga pardon. Monique Ndese atala ngate. Merci beaucoup Eric Kenzo. Ba qui déjà spectacle pour les autres les 1er août. Fête des parents. Et puis bazo nominé bazo pesa artiste ba trophée mami ndondo maman chérie a reçu trophée venanga ya Selema Sassi
aux artistes vraiment. Et puis na papa na ngai Sonzo. Merci beaucoup pour na nzoto ko makasi. Et puis na bosanité Kajulu Samba mona mwasi mo bo albi chéri kometo sala musala na yo. José de Londres sida bilele as nous on tozana na kini ozana bena wa. Nani susu. Le Mike la Ligesse tozana na kini nani susu bazebele yana ngasa yimo kini mobala pembe. Mobala nzela minu mutando solo. Na pesi no bambote Riti Ngalula azo assister na toujours yim to asa ngasi sala boye. Merci beaucoup na Gloire Mbaya Boko Trépied et puis Bella Dinganga Vision Please. Et puis merci beaucoup na Monter na biso parce que sala musala kitoko masala ngai sala musala musala beto kobinda na kaka to koma ndenge mambo makomaki. Mais to sala bino mission na espace Mikachu Oyo Jerry Kobetok maman Bella Dinganga olobela ngote pour siège de la répétition yango en face ya Masenzongo Mikachu Zawana restaurant terrasse salon VIP bana poto bozo beta tour boya pe awa muto dérangera muto zakate makela makasi zakate et vous ça bien bye bye on se retrouve dans le numéro boya mais juste kanu baka réel débat bye ciao.